Bonjour à tout le monde, bienvenue à l'émission Nabiso Bostimisa. Donc, Oyo Tozali Kosala, donc Tobandi Mbula Sika, donc Tolobagi Toko Kota Ma Solo ya Sika Pe. Solo ya Sika Ezali, Siko développement personnel, il y a Biso, ba Congolais, et puis ko offrir bateau, ba information au Esengeli pour na ko améliorer vie à Moutounase. Parce que vous savez, même quand dans notre lutte politique, nous avons bien compris que un des grands problèmes, ce n'est même pas problème kaka ya mboka ndenge ezali, mais eza problème ya bato nini oyo bazo constituer peuple yango. Alors, mingi tomoni que le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Donc, il fallait absolument ngai nazwa leadership na likambo ya développement personnel ya bato yango na toye kosala bino concept oyo comme nango Congo moninga malamu. Congo moninga malamu boyoki na suka moninga malamu. Moninga malamu wana ezali concept moko créé par mon ami et frère Sam Chinto. Donc eza concept na ye alingaka ke kozala bon voisinage, coexistence pacifique na baninga. Alors akria eloko ne wana. Alors avant la sala concept oyo na emprunté concept yango nazolinga na sala na bi nzambe na opesa kombo ya eloko na ina sala pour la peuple na ngani. Alors l'idée qui me revenait c'est toujours moninga malamu. Donc bon voisinage, coexistence pacifique, un ami sur qui compter, un ami fidèle, un ami loyal, un ami tout ça. Alors concept à moninga malamu ou à Sam Chintu ezali ozongelanga. Alors lokola biso tozalaka moyibi te obandi eloko ya motu sans permission, sans bonabi. Non, 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 non. Il faut que je parle moi-même avec mon frère et ami Sam Chintu. Alors nabengi ye nalobi cheke tala naza na likambo boye nangi nasala eloko moko me nangi nazwa kombo na yo moninga malamu nayebi que tu parles beaucoup na eloko wana ke tozalaka malamu entre nous. Surtout que na milieu na biso congolais kozala malamu ekoma eloko moko assez rare, ekoma eloko moko difficile, ekoma eloko moko ya kozwa na pasi. Alors ngalabi non non non, moi je voudrais utiliser ce concept. Abi nanga me bolia no problème ezate eza eloko na ngala créer, mais eza eloko na eza pona Congo parce que biso pe ba congolais tous en a besoin d'amour, tous en a besoin de moninga malamu. Tout le monde dans sa vie a besoin de quelqu'un sur qui compter. Même le peuple a besoin du gouvernement. Il faut compter que le gouvernement oyo ba constituant nango ba comprendre soin na bango. Même batu ya mwasi akozala besoin mobali akonte mobali mpe ndenge moko bami mpe nde tozalaka bamaster batiri diazola bakeza denamir bagibabs mobondo fere bebelito germando noble batutu dijo maifuila tozalaka biso tu na besoin baninga malamu lokola baerik sumbu lokola batutu tozalaka mpe na besoin ya bavie ya malamu lokola baken katumba Kadafi Musengeshi, Jean-Paul Malula, tous à peine a besoin, il y a Baninga Malamu partout dans la vie. Partout, même dans le milieu politique, tous a besoin de Batunyon, tous à là. Quelle qu'en soit la différence d'opinion, mais toi et Baraké, le bien, il faut aller toujours en prééminence sur le mal. Donc, tous à Baninga Malamu. Donc, il y a un peu ça. Merci, Nandiro Nanga, Sam Chintu Che Guevara, au Pepe. Première émission, on a salle, on a recevoir aux Zalaye. Zalaye, parce que y a même ta expliqué concept au malam kolekanga. Mais moi, je n'ai fait qu'adopter. Et puis, na moi branche nangai, moninga malamu, développement personnel. C'est-à-dire que on va commencer à parler comment devenir une meilleure personne, un meilleur contribuant de la société. Moninga malamu ezape lokola Foster Mutombo Katanga na Canada. Moninga malamu ezali lokola bato nyonso batrishu
nani ndambana nani rodal donc baninga malamu baza partout na mokili oyo ke nansi na Australie baninga malamu partout na mokili bazali donc bato oyo ke sur qui tu as confiance sur qui oyo na ntango ya faiblesse bakosalisa yo bao mpe bazocomprendre ke totonga mboka baza mpe baninga malamu parce que azocomprendre ke non eza teke mpo nga naza na poto to nga naza na kini naza ministre to nasala mwa bacope na nga nasimbaka mbongo ke je dois m'en foutre de reste de congolais non 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 moninga malamu aza moto ya concept wana te moninga malamu aza motu oyo akolinga toujours climat ya coexistence pacifique bon voisinage ezala yango wana nasali ye Sam Chintu Che Guevara mente donc moninga malamu tokosola na ye mpe moko mosusu awa na concept oyo comme ça yebisa biso qu'est-ce qu'il entend par moninga malamu quelles sont les qualités les vertus d'un moninga malamu eloko nini tokokomona epa moninga malamu donc eloko wana tokomona yango epa ya ye moko nini donc on va vraiment développer l'humain le développement humain c'est-à-dire tokolakisa bato oyo expert na bamisala boye aza expert na maçonnerie aza expert na science économie na science politique aza grand businessman aza moto atekaka na wenze toutes les expertises congolais baza yango tokotiango en exergue mpona kolakisa ke baninga malamu eza bato wana bato bazolinga construire bato baza na bayebi kosala tuke baninga nyonso baya koparticipe na kati ya likambo yango nde concept oyo tokodeveloppe tout au long ya année oyo concept ya moninga malamu donc être un contribuant positif na kati ya société et puis kopesa bato instrument parce que biso mpe mikolo ezopusana bino mo bomoni même na bacombat politique tosala ça fait des années ti lelo tozozwa litoma te tozozwa na biso eloko moko te le Congo est toujours classé parmi les 5 pays les plus pauvres nayokaki olobi na carte ntango nakendaki sosala cosmo na bungi nakomi na États-Unis na retour na ngai bakangi nga na frontière wana banini mais na retour bazonsinga alende nazoyoka radio bazoloba ndenge Félix Tshisekedi akomi président mais balobi na fin que ça c'est Radio Canada elobi que 62% des Congolais vivent dans l'extrême pauvreté, c'est-à-dire avec moins de $1 par jour, et nous sommes classés parmi les 5 pays les plus pauvres. Alors, vous savez, le combat de développement économique, ça a toujours été un truc personnel pour moi. Moi, c'est pas vraiment les postes politiques qui m'intéressent beaucoup. Moi, c'est plutôt le développement rural, le développement urbain, le développement du pays en général. Donc moi, vraiment, tant on a talaka bamboka, la talaka, n'engeni to ça pour te développer. Or, na kati ya développement économique, social, paramètres nyonso, nous avons un développement personnel. Qualité ya individu oyo baza kolinga baluka développement économique ou social mboka na bango baza na nini ozomona soko tali il existe tokoloba nini axiome to loi moko existaka entre qualité à peuple na développement. Il y a un rapport, j'allais dire, qui existe. Soko keneti na Canada, 60 à 70% des Canadiens, j'allais dire, ont un diplôme universitaire. Ce qui fait que diplôme universitaire, ça ne veut pas dire que l'équipe va tout na malamu, mais l'axi qui va capacité intellectuelle o ezana bamboka oyo na biso ezana se yango na awa mutakoza jamais fulu na ya cheli bosanda kunaye mais na Congo okomona mutu aza pe na balar a réussi ça mais akamati fulu a cheli bosalo pa naye pourquoi parce que azo comprendre te que répercussion ni sanitaire et koya na fulu yango biso to bi non il faut to prendre soin to comme ça to attitude ya moninga malamu attitude ya ko pesa moninga malamu azanani moninga malamu azali ke akena bar na moninga azala mbongo masanga te asombeli pe masanga
moninga malamu aza ntango bazomela masanga bita ndeko nanga ekozala bien teke nga nasombela kaka masanga mikolo nyonso ekozala bien un jour yo mpe osombela nga tala lobi nalekaki na balabala songolo namonaki baza koengage na mosala bo namonaka yo oyebi mosala wana soki mpo okende kuna je pense que okozala kocontribue makasi voilà moninga malamu aza lokola studio bozomona nazotravaille na kati ya studio ville nkombo tout en rappelant na vie nanga koshiko ye nde mutayaka na mo parce que ndenge na yebi biso tosala plagiat te ville nkombo c'était studio ya vie nanga koshiko donc namprêté no wana yango wana na surnoma studio totravaille studio de ville nkombo donc voilà donc eza babiloko oyo ke soki oapprendre pa motu neti biloko biso tozwa babiloko ntango tozokola parce tozali na quartier na biso ya limete na bavie mpe ebele ya mayele donc tozalaki ntango bango bazoloba tozofanda nia tozokapte bapisani na meme bavie ya bayanki soki azoloba ozoloba mpe bayanki bakanisaka boye ozoapprendre biloko yango namoni ke yango toye na concept alors nous allons développer les individus. Parce que le pays est composé, premièrement aussi, des individus. C'est-à-dire ces individus, si ils ne sont pas des individus de qualité en termes de connaissances, même dans Maramamboka, ils contribuent à un danger. Ils ont un biloko qui est côté. Il y a un titre à l'élo, on a dit que l'utilisation de YouTube, est-ce que ça pour la refinga? Quand vous allez dans le YouTube congolais, vous allez remarquer que oh non, Fali, moi si a Fali a boye. Oh nani a sali boye. Oh faire rigole a bomi moutou. Oh bah et donc il y a des gens dont vous connaissez les noms, je ne vais pas faire leur publicité, mais il y a eu une trentaine, cinquantaine de YouTube congolais où ils ont un succès makasi et ça la kamingi pour na kofinga. Quand vous allez là-bas, on va apprendre. Homme qui les a progressé. Moi, j'étais à l'ambassade, plutôt à la frontière des États-Unis hier. Mes chers amis, n'irez pas à l'immigration, et comme il est là, il y a information, il y a YouTube, tout est bien. Donc, ils savent qui tu es. Mais non, mais il faut avoir une information. Vous êtes en France. La France est commandée dans l'aéroport. Donc c'est ça la force de l'information. Vous informez les gens pour que base à la capacité à koyeba que non, likambo basala ngo boite si e bonga be koma bon. Mais si les gens ne sont pas informés et bazo continuer ko ke na ambassade, bazo continuer ko ke na ba misala, bazo continuer ko finga bat. Or on peut exploiter YouTube différemment. Et aujourd'hui, je parlerai de 10 façons pour utiliser YouTube pour être rentable et sans que au final. Parce que les Congolais, ceux qui maman moro na été à remoteka mikate na coin ba maman nyonso ba komoteka mikate. Ola oloba maman le roi zoteka mikate ngana ko mosalata 5 glaces neto banalinga la ba crème glacée. Nakomoteka comme ça mikate pe simbaka na crème glacée naluka complément mutu musu lokwa azoteka mikate et puis ça aposa mai nga pe nakomoteka mai na quoi non nous allons tous nous emballer sur une chose et à la fin on est tous en train de faire YouTube de la même manière, c'est-à-dire avec des insultes, avec nini. Or so ok na ba culture mususu ozomona ke utilisation à YouTube et ça pour servir vraiment l'éducation de masse. YouTube et ça, maintenant je parle de YouTube, beaucoup de choses, TikTok, Facebook, biloko nyonso, réseaux sociaux nyonso, mais nous utilisons qu'un réseau social, il y a YouTube parce que ils ont moins facile, il y a à faire passer message aux amis à faire passer. Donc YouTube, ils ont place où tu peux utiliser pour atteindre bateau. Facebook, tu peux atteindre bateau. TikTok, mais tu atteindre bateau, tu peux développer esprit à bateau. Parce que la vie à mon tout, il faut mutala bien, il faut allier bien, il faut allier à la bien.
Ce sont les besoins autobaka, il y a les bosso ya moto. Il faut aller à l'ata, à la place à bien, avec ma premier élément, il y a vie à moto ya moi. Mais na Congo, par contre, moutako zala aliaka te malata. Mutum salataka, mais ala la place à bien te. Même nyako salobara na Paris, abi voita ku voita, kasesika olala oyebaka. Donc il faut oyebaka que la vie, il faut ça kitoko. Nabi na ba sujet to robete ya moninga malamu, ezebele. Kozala riche, eza mabete. Mais yebaka ndenge nini okomeli riche na yo. Kozala riche eza bien. Parce que vous aidez belé, puis yo moko po ozana kimia. On va parler de tout ça. Comment éduquer Babiloko belé. Ozana problème, ozokende, ozana ba documenté yo lobi na kobondela. Okobondela ndenge nini bongisa ba document na yo. Ozokende place moko na ambassade kosenga visa, ba document incomplet na kobondela. Beaucoup de l'église même en ligne, bozo tindela batu bambongo, o bo monana te, bozo tindela ka mbongo nengwana. Pona nini? Mutu azate, moninga malamu aza pembeni. Et puis boyoke la rabaninga malamu na bino. Parce que dans la vie, on a beaucoup de types d'amis. On a des amis qui nous aiment, et on a des amis, tozara nengwala, et on a des amis qui nous aiment pas. Mais toi-même, tu dois être capable de regarder moninga malamu na nga nini na vie. Na ba pire ngai, oh nini soki, ami loyal, soki yindelinga, qui je vais aller demander? Qui n'a remis les là? Sur les lots, on a un problème vraiment insurmontable, grave. À qui je vais raconter ça? Et ça, moninga malamu, et ça, race moro rare. Batu moro rare, le roi la basam chintu, baza batu rare. Le roi la petit nanga ba Alain Kous, oya actu net, baza ba sage moko batu moko rare. Soki otali batu lokola ba Mark House, oya ya Ferregola, ba aza mona mutu moko benga vie na ye, pesaka respect, moninga malamu aza ndenge. Moninga malamu aza mutu alukaka yo, alingaka yeba ah mais nayoki masala ngai na te mikolo. Ah, na cheke na ndenge ni ata ko répondre après 2 jours, ne tu ebika ba WhatsApp ekoma. Mo otali mutu na ngai. Moninga malamu. Moninga malamu aza mutu oyo oza na difficulté akotia loboko. Ezalaka teke ye moko so ayoki sango. Ok, quelque chose ne marche pas. Neti biso bozara baninga malamu pona Congo. Surtout yoki ke président azoyiba. Oh nanyo ba frodaki ne élection ba machine ba moni ba machine na bandako. Biso baninga malamu tosani. Tokotelemela. Ah, ndenge nini baninga mabiso toza wana bongo peuple azo souffrir. Ça c'est tout ça baninga malamu. Tout le monde a kaka il faut qu'on arrange. Yo paye ba moninga malamu no avi. Bato nyonso bozo sa ba YouTube bozo finga. Tu peux faire de l'argent sur YouTube. Oko sala mbongo na kote ya biso parce que toyebi nyonso te nanga Olivier Bolia na yebi nyonso te. Na yebi nyonso te malgré nazana plusieurs années na salaka, plusieurs diplômes. Nazo bakisa sou ya sciences politiques mais nazaka koyekola même nazo kene sciences politiques wana poa. Parce que na yebi nanga politique naza mwana politicien. Nakola na politique nayebi kokoma discours politique, discours à la nation ngamo na okoma ngo. Mais nami kokite fona bakisa ba concept mosusu. Yango tozolo bake moninga malamu atinda moninga na ye na formation na classe na ko bakisa mayele. Talanga mukolo mosusu natali comportement ya petit na biso migenier ma journaliste. Na komela ye na bi bravo Miguel. Nabi, ah, Miguel, on avait une émission en Angola qui insultait les gens sur YouTube. Mais maintenant, il a beaucoup de classe. Ce jeune homme, quand tu regardes, tu sens que, oui, à s'améliorer. Au robot, il s'est amélioré. Et tu as le diplôme, il y a France, il y a Sili. Allez qui? On les rabatte belé.
Il s'est amélioré. Moi, je lui ai écrit, je dis, bravo, mon jeune frère. Mon inga malam. Parce que, nga la jaloux. Moutasa bolam nako zalate ke na finga e non. Mais moutazo nyoko la peuple na roloba. Ata bino bozolia bambongo. Nga la koloba parce que nga za moninga malamu na bino. Naza wana pona ko se battre pour que beau comprendre, beau défendre mboka na biso. J'écris. Même ba Joël Konde mutu na ngai. Nalobaka. Odombo. Tosolaka. Anenini. Colonel. Neni likambo. Moninga malamu. Ndeni toko misao ndeni. Nasala mondeni. C'est ça le concept que nous allons maintenant bâtir. Nous allons bâtir le peuple de fond en comble, de bas en haut. Tobana ba concept amuki ko liepsa mutu. Nini le loko ko sa malamu. Po mutu mususu ayebite. Bat mususu. To sekaka to fingaka ayebi na yete yozo lobane ndenge nini likambo bo yozo tambola bo abi non yeba poni yozo ba bongo zo yinanga te. Alors nous on doit enlever ça. On doit montrer aux Congolais que non to yinanga te. To lingi boko mabaninga balam oyeba o développer. Il y a un sujet à utilisation internet na commis à 10 façons oko salambo. Sans qu'on finga bat. Ozo éduquer biso biloko ba domaine mutu na mutu aza na domaine na yeti. Ba maçon ba rosa ba vidéo ou l'acception maçonnerie. C'est-à-dire première rosa mbongo ba cours en ligne. Ozo pesa ba cours en ligne. Les lieux comme nango otiebo ba cours noka ya classe. Obanyo tangisa biso na ngana zali journaliste ba journaliste totanga bona premier graduat le cours nango opesi biso parce que bilom subo yaka nango na droit présomption d'innocence aux juristes c'est la biso ba vidéo il y a ba présomption d'innocence il y a ba doute raisonnable ba nini comme ça biso peuple to koma mayele ba médecin pe bazo yebisa biso ba ramba santé comment ba tmusu bazo kufa pourquoi taux de mortalité eza makasi na mboka na biso pourquoi parce que tu respectes les normes sanitaires et belleté. Mais qui vont faire ces messieurs ce travail, j'allais dire. Ce sont les médecins qui doivent nous faire des cours en ligne. Oh, il y a fait on a fait YouTube, on a médecin, psychologue, jardinier, il y a des colonnes sous bazo sala. Bazo ko enseigner, on a landara tout le temps ba vidéo à masananga nani tsumbu. Ngasuri vidéo à tsumbu et bimi umba natala kango. Ngaza parmi les premiers clients. Pourquoi? Il nous apprend sur les hôtelleries, sur le tourisme au Congo. Donc, Naza premier fanatique, il y a Tsumbu Umba. Donc, ce qui est bimi, on a Kendaku Nathalie, est-ce qu'il a posté Eloro Mswasi? Parce qu'il enseigne. Il n'est pas là pour insulter les gens. Il n'est pas là pour dénigrer les autres. Mais il est là seulement pour montrer que, voilà, il y a telle chose qui s'est fait en matière touristique en RDC ou dans le monde, les plus beaux endroits à visiter dans le monde, tout ça. Azo, bazo talape YouTube nae, et ça a succès. Koudou les kabab, nous sous ma finga rabatou, matin, midi, soir. Donc YouTube, c'était l'endroit où ça ba conférence débat. Ba nini ba obengi ba tubo ba biso Olivier Bolia, obengi biso na ba expertise na biso yo lingi toye la yo, toye to sali ba débat. Bato bazotala ba émission na yo soko yo osali yango pona mbongo bato bakomotala kuna. Ce n'est pas seulement oya oloba fali baboye na mwasi fali abimaki na ndumba moko boye otala fere mama na ye non on peut pas construire un pays comme ça ou bien fachi béton mais derrière les bétons tu dis rien. Il y a la fraude électorale qui s'est passée, il y a les machines qu'on a retrouvées dans les maisons des gens. Mais pour toi, il faut tout effacer ça parce que aux ans et l'eau qu'on a enseigné peuple. Voilà. Troisième façon, il y a documentaire. Les Congolais ne font jamais des documentaires. Car à théâtre. Oui, moi je suis pour le théâtre et j'aime bien ma série, mais on a aussi besoin de savoir nos problèmes. Les caméramans, les youtubeurs, comme Tsumbu, Umba, Salara, Babylon, il y a touristique. On ne peut pas bosser la chose pour examiner makambo yo batmusu ba olax. On ça ka site na yo. Obi bon, dans milieu il y a hôtellerie
congolais, voilà, les prix sont très chers, j'ai remarqué. Les gens payent 100, 280 dollars pour parfois des hôtels, on appelle ça là-bas, entre guillemets, hôtels, mais aux États-Unis, au Canada, c'est ce que nous appelons motel. Ce pas des hôtels au sens occidental, mais là-bas, ce sont des hôtels. Et puis, les prix sont très élevés par rapport aux motels d'ici, où tu peux trouver aussi des bons deals à 60 dollars, 40 dollars aux États-Unis, tout ça. Mais, kuna, et ça, 280 banini pour l'hôtel et tout ça, il faut, mutumoko azala, à ça, une mission analytique sur Makambouana, comme ça, bisopeto zwaka. Parce que, sur les Arabatou, Olivier Bolia, Fabien Koussanissa, nani Koussanissa, nani Batou, deux ou trois, oh bah ça analyste, et nous sommes obligés à devenir des neurologues parce que les gens qui détiennent des connaissances dans le domaine en gros donné, eux-mêmes ils font rien. Donc nous on est obligés d'aller faire des travaux de recherche. C'est ce qui fait. Si je dois parler de la médecine, c'est pas mon domaine. C'est-à-dire je dois beaucoup lire, beaucoup poser des questions, parler à des amis et pour vous donner une émission sur le domaine médical. Oh, ce qui médecin mon congolais et moi remonte ça la émission, à la biso à 10 minutes, na temps libre, ne biso ça la moi temps libre mon ami, na na vidéo, na studio Vilankumu, na salle logo nanga, ba Linkinde qui bazota langa, ba mère booster bazota langa. Donc, c'est-à-dire que nous pouvons le faire. Ce n'est pas seulement la politique, ce n'est pas seulement les insultes quotidiennes, tout ça, mais c'est aussi apprendre aux autres ce que vous avez appris à l'école. Il y a des infirmières, il y a des docteurs, il y a des batebele, anesthésistes, banani, batabamisu, batabazolo, les problèmes de santé. Lorsque vous informez surtout les problèmes cardiaques, cardiologues, pour bateau bazokola, comment bayeba nini à certains âges, prostate, surtout noir, et ça très répandu, maladie à prostate et panabiso. Qui va en parler? On doit toujours aller chez les blancs. Et bon, nos expériences personnelles, oh, y a ba médecin na biso, oh, vraiment ba sali ba carrière na bango na Congo, et ba yebi ba maladie, oh, to bela na contexte congolais, ba pesa biso moi, ben c'est bon. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Ils ont laissé l'espace vide parce qu'en Sciences Po on dit le pouvoir a horreur du vide. Lorsque vous n'avez pas les intellectuels qui prennent le devant de la scène, qui vous remplacent, ce sont ceux que vous appelez des crétins colossaux qui vont vous remplacer, s'insulter, dire des faits divers, de connaissances alternatives, c'est-à-dire que des connaissances qui sont fausses. Donc voilà, donc pour remédier à ça, il faut que bino bakolo mayele na bino, ba docteur, ba psychologue, ba professeur, ba nani, bozwa les devants na Congo. Bozwa les devants, bon enseigner. YouTube, ça paye aussi comme à l'université. Tu peux faire des vidéos aux bandofuta, au même bas site université en ligne pour au salambongo ebele ou enseigner biso. Revue des livres. Au sein de l'émission nayo, liba livre auto-scientifique ou bien livre innovateur, mutumoko akomi eloko moko boye nanu concept mwana elobamati. Yo ça analyse nango zo expliquer biso ta écrivain en a romain, écrivain en a français, écrivain en américain lobby que na 2024 nini boye koleka neti nayoki que nous allons vers une période d'inflation qui va toucher toute la planète en 2024. Du fait que il y a Détroit de Gibraltar, oui, et Kitty, et donc les bateaux sont obligés de faire le détour, qui est en Afrique du Sud, et puis pour comment redélivrer. Donc, on aura de grands moments d'inflation cette année en 2024. Et voilà. Et moi, j'en parle avant même les présidents de la République du Congo. Vous voyez pourquoi? Parce que nous n'avons pas de canaux par lesquels les informations circulent. Or, aujourd'hui, YouTube est devenu incontournable. Il faut que les intellectuels congolais s'en approprient et commencent à autant que ça va tout là. Donc, YouTube est Papa Wemba, Nani,
Kofi Olomide, tout ça. Oh non, Yena, moi ce n'est pas Kabouani, non. On n'a pas le temps pour ça. Et oui, il y a des gens qui sont spécialistes en vie privée, mais nous sommes là pour le développement personnel de Congolais et c'est la chose sur laquelle je veux m'employer vraiment pour Nabamiko Lebele aux Alibos. Formation professionnelle, nalobaki on a préambule. Boya ko enseigner biso makambo yebi. Bato mususu akotala YouTube boye yo yebise ndenge nini balambaka boye ndenge nini basalaka restaurant ndenge nini mbala moko inspiré peut-être azalaka na eloko yango na makila mais ça prend maintenant des émissions pour réveiller des gens à devenir des professionnels parce que dans la vie nous sommes appelés à devenir des professionnels c'est-à-dire que photo longwa na état ya moto azoyekola apprenti et tout ça il faut comme un professionnel okoma osalela eloko mpona mbongo ozomona parce que moto avivaka na mbongo na mosala na nini et puis il faut vivre na mosala oyo ozosala eloko eza respectable eza respectueux yo oza respectueux parce que ezali ndenge mokili etambolaka mpo ozala moninga malamu eza te lokola ozosala mbongo na yo ya bagwa oma ofingafinga bato orespectaka mutu te parce que mama no akufa mpo okoma mutu ya mbongo non nous on a besoin de partager de vulgariser de démocratiser la connaissance pour que personne j'allais dire tout le monde partout où il est il peut azala cerveau na ye ko se déclencher na likambo moko songola bando saelango donc moninga malamu aza mutu azopanza teke azopanza poke azopanza masolo azopanza mamayela ya kosala balare neti biso tolingi ndenge wana tolingi te baémission oye ofingifingi kofi ofingifingi fali ofingifingi feri après mbongo nini osali nsima ifo benga mutu ya libanga na otofingela ofali ndenge nini lukelanga $200 non soki osali programme nayo ya formation ya eloko yo yebi oza journaliste oza animateur oza mutakomaka mutasala na nyonso to na diversité ya ba métier eza na domaine ya communication oza relations publiques tout ça tu nous parles de ça va nous ekopesa biso mingi que tozomona na Congo lelo yangola nous sommes dans l'ensauvagement, l'abrutissement total de notre peuple. C'est pourquoi tout ce que nous faisons dans d'autres domaines est en train de échouer. Parce que le peuple n'a pas les capacités cognitives, intellectuelles, tout ça, pour comprendre le message baninga malamu tout au long ya mboka balingi. Programme de mentorat. Oza un programme na yo ya kozwa bato balingi na domaine oyo za danger. Aujourd'hui, non, au salaire bension pour ben sabango au format kabako. Zomona ezo le kasiko na YouTube, toujours apprendre et azo former bato. Et puis ezo la tsabiso comment transférer la connaissance d'une personne à une autre. C'est très important. Quand vous allez dans les quartiers ou bien dans les zones rurales des pays occidentaux, la France, les États-Unis, le Canada, au moins que un village, une grande ville rare. Baza la vie na bango ya babilanga élevage baza la vie mwa kitoko bato na ba fin fond wana baza na mopepe baza na pollution te mais et puis il transfère ses connaissances de père à fils yango monaka ba famille telle ba grand il y a agriculture ça c'est des troisième quatrième génération parce que les connaissances même il y a la miliki, il y a aussi la saucisson. Ça s'est transféré de père en fils, 4 et 5 générations. Il y a même au Japon où on parle même de connaissances qui se sont transférées pendant 1000 ans. Parce que papa tiki libana, il bisuto au lukaratam susu. Non, ils en ont été. Bata ville, naba ordinateur, naba ngo batamboka, naba bilanga la bango. Mutazo respecter espace à moninga. Sensibilisation aux problèmes sociaux. Ndenge na ozosala. Osala émission ozoloba noka makambo. Tala makambo mai ekomi passe. Tala makambo courant. Tala ndenge ni toko remédier avec les technologies de pointe d'aujourd'hui. Tala ne toko sala bo. Donc on peut faire tout ça baninga malam.
tokosala tokosala il faut que to changer façon na biso to déstructurer appareil cognitif na biso tokokotisa mayele ya sika tokoloba non 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 cette fois-ci tosala ngomwa na bokeseni to changer parce que quoi le problème est que nous utilisons YouTube mabe ezokende malamu te programme éducatif pour les enfants bandeko na ngai bakosa bino te omoni bamaladi nyonso psychologique psychiatrique oyo etouchaka biso na mikolo okomi borderline okomi pervers narcissique okomi boyeboyeboye bamaladi nyonso ebandaka epai ya bana na bomwana eza très important tosala baémission ya sensibilisation aux parents comment aborder le problème de l'éducation des enfants. Mais il n'y en a pas. Chez nous, on ne parle pas. On ne parle pas de ça. Ah non, bana baza bana. Non, bandeko na ngai. Soki mwana na akokoma motema mabe égoïste, manque d'empathie, sympathie, manque d'amour, menteur, gigolo, nini, babiloko nyonso bomona ezosalema na bavi na bino mobala mobali moko akabaka te kindumba abomaka bato obala mwasi moko moyibi lokuta salaka boye tout ça ça commence dans l'enfance et ces problèmes là doivent être traités de manière pédagogique en enseignant aux parents comment les émissions sur ça, sur la psychologie, les psychiatres, tout ça, venez nous enseigner parce que moi na yekoli makamona ki mokolo na comprendre valeur à psychologie na kimokolo na bomwana na ebara que donc nous sommes le produit surtout likambo il y a régulation émotionnelle c'est-à-dire ndenge nini omataka kanda ndenge nini okitaka nini énervaka yo po nini énervaka yo ce sont des choses que baparents il faut bayeba osala ngo na bomwana il faut bato balakisa bato ezaka problème quand tu donnes à l'enfant trop d'amour, ça peut créer des problèmes. Quand tu donnes peu d'amour, ça peut aussi créer des problèmes. Maintenant, comment mettre ça de manière que moi, na akola, et faire éviter moi la maladie mentale, surtout il y a grave, et comment que moi na comment la psychopathie, la maladie moko, comme tueur en série, ou bien moutumo à ça la mabe, moutumo parce qu'on a colline même à comme chef de l'État nabino, même à comme ministre nabino. Ba trait de caractère na ye, y a ba maladie mentale na ye, il y a ba diplôme na ye intellectuel. Tu peux aller à l'université, mais tu es un psychopathe. Tu peux aller à l'église, mais tu es un psychopathe. Ça prend, comment on appelle, des diagnostics professionnels pour mais ou bien même amateurs. C'est-à-dire que si les gens sont suffisamment enseignés sur les problèmes des maladies mentales, donc bakoyeba nakeba ndeni nazo éduquer bana nanga donc ce qui n'a régulé ben mention na bango bien te moi la mso ayebi osenga pardon te aokokate bamisusu bakomaka na bamécanisme d'adaptation c'est-à-dire que kokosa ekoma façon na ya s'adapter quand la vérité est en face de lui kofinga musuwa mona bato bafinga bato nyama ata munoko solo tale kula ba pantalon pola aibi donc ozomona donc c'est ça on va bien à d'évaluation c'est-à-dire que mutu azolinga humilier yo parce que c'est une façon ya ko cacher complexe ba maladie na yo azana mais comment le peuple saura tout ça si nos psychologues sont silencieux s'il y a un silence radio dans leur monde s'il n'y a pas des émissions que des psychologues congolais font pour nous apprendre tout ça. Donc, il faut que il y a des chaînes français, il y a des américains, il y a des anglais, d'autres, même pour tout. Dans le Cameroun, comment ça s'appelle, l'émission dans le devenir riche, sauf au Congo. Et c'est pourquoi le concept de Moninga Malambo, nous sommes pauvres. Après une année, torokitsa nombre ba zoba na Congo, nombre ba pauvre, nombre ba ignorant, nombre ba bato ba yebite. Et puis toko lamusa ba mayele nyonso e bomani e fandi ezomela nango ba masanga, ezokenda ngo na banganda na Paris, na ba Bruxelles, na ba Canada, ba Montréal awa.
bazokende na bango omelamela na bagarderobe banini me balingi koyoka makambo otonga mboka te. Donc voilà, c'est pourquoi moninga malamu eloko eye na makambo ya sika, parce que maintenant vous allez commencer à tout savoir sur tout. Mutu na domaine na ye akozwa information oyo osala ke akola akoma la capacité ya comme un vrai professionnel et utiliser ça pour le développement de notre communauté à l'étranger et de notre communauté à l'intérieur du pays lorsque nous aurons des gens bien équipés. Donc le programme, il y a éduquer, même Mikolo, il faut mettre ça ensemble. Vous savez, mission bon, l'émission il y a mariage, l'émission il y a divorce, l'émission il y a comment avoir un divorce, na kimia, parce que le divorce c'est ça que les gens divorcent. 50% des mariages finissent par les divorces. Donc ce n'est pas un tabou d'en parler, de donner les gens les instruments nécessaires au cas où une relation se termine, comment vivre après la séparation. Par rapport aux enfants, par rapport aux adultes, par rapport aux deux familles, tout ça. Il faut couper ça. Et puis nous avons une culture difficile où dot et zali. Est-ce que les dots là que les gens payent partout là, est-ce que c'est encore d'actualité? Il faut continuer toujours à demander de l'argent, des ordinateurs, des niezaka, d'attendre qu'à la babanako balisa na mungwa, saka mungwa. Mais les lots comment il y a laptop, comment il y a Mac. Oh non, papa sengi Mac, maman sengi boy. Donc tout ça, il faut des débats que nous devons avoir sur notre culture. Et puis, il y aura des ramifications constitutionnelles parce qu'on parle de quelque chose qui est inscrit dans notre constitution. Il ne faut pas toujours attendre que certains charlatans viennent vous dire « Ah non, loi des pères et des mères ». Non, il faut que binomoko avant beau analyser tant d'informations, vous êtes déjà au courant que la société n'a pas un problème. Là, on va faire des débats qui sont loin d'être des débats émotionnels, mais ce seront des débats purement scientifiques. Pour organiser un webinaire payant, c'est-à-dire au séminaire en ligne, mais ce qui sujet a vraiment la valeur, les gens peuvent venir et payer. Ça fait partie de notre organiser des webinaires payants sur des sujets spécialisés, tu vois, sujet où ils ont spécialisé, donc où ils ont la maîtrise, où ils ont cette information, mon capital. Les gens peuvent payer l'argent et tu vas te faire de l'argent. Aux un diplôme dans l'université, aux un diplôme dans graduat, aux la formation dans c'est la biso. Tokofuta so ozoteya biso eloko moko bo ndenge nini koboma bangungi vraiment de manière que tokolanda. Il faut éduquer notre peuple, c'est ça notre rôle. Il y a leadership sokolingo za leader, il faut participer à cela. Et partenariat et parrainage, donc collaborer avec des marques ou des institutions éducatives pour des partenariats sponsorisés, contribuant ainsi à rentabiliser votre chaîne tout en offrant un contenu éducatif de qualité. Donc il y a aussi des partenariats. Osa partenariat Bralima. Osa la mission, on a produit à Bralima, soke bimi, produit à Zara, soke bimi, produit à, je sais pas, dans Congo, je ne vais pas faire de publicité, mais osa la produit morobo yozala, neti mutuna bango en ligne, on a produit na bango. C'est payant. Donc on a dit que toujours construire que batbaz ba idée est bien positive. Au a toko élever débat. Au a toko koma baninga balam. Au a toko atteindre le développement personnel. Au a que ba Congolais partout bogoye ba makambe belé. C'est ça, c'est notre rôle à nous faire. Tous à baninga malam. Moninga malam a pesaka peuple a contribué à. Moninga malamu aza mutu te afandi
azotalela basalela ye moninga malamu aza médecin kolobi aosala youtube ne mpe ateya biso makambo ya santé aosala école ne en ligne tozwaka ata badiplôme to bacertificat ya eloko moko boye moninga malamu akoaprendre biso même kosala bapremier secours so moto akwei comment les fait à nini mani. Voilà un peu ce nouveau concept que namemi mpona bane ozoya moninga malamu oza moninga malamu yo kabaka te yo aka na susi yo teyaka baninga yo oyedaka bamaster no tu bakontaka na yo oza moninga malamu. Voilà un peu notre concept. Remercie bino tu bolandi biso nasepeli mbala liboso boya kolanda émission oyo moninga malamu Congo moninga malamu naza moninga na yo tokolongola baméchanceté tout oh non naza moninga no te naza moninga na yo naza moninga no congolais naza moninga na yo zaïrois naza moninga no nangi totonga naza moninga no nangi tokoma bato mbongo ensemble naza moninga no nangi topartage baconnaissance tozala te kaka mpona kofinga tolonga na utilisation médiocre ya réseaux sociaux surtout réseau social oyo YouTube donc tolongola na makambo ya kofinga bato awa mais tokóma na partage information tosala ndenge tout le monde est en train de faire baza korempile bapeuple na bango na baconnaissance parce que YouTube c'est la magie c'est-à-dire que okozala no mpo otanga mingi te mais ozotala bavideo ezoforme yo na informatique ezoforme yo na tout. Voilà un peu concept na yeli bino botikala malamu et encore une fois na remercier Sam Chintu Che Guevara pour un concept oyo on a prêté combo à Pessinga officiellement et lui-même va passer pour nous dire qu'est-ce qu'il en pense. Merci beaucoup, que Dieu bénisse la RDC.